bino lelo na émission na biso révélation Kimbangu. Solo à la coutume émission na biso to kosenga liboso lo yembo si mande to kokota po ete tokende na mama likambo émission na biso ya mokolo mwa lelo. Bandeko sima ya machine nde tata mama landa nini oyo révélation Kimbangu ebongisi mokolo mwa lelo tokolo babo epo na thème na biso mokolo mwa lelo ezali temps de la fin ya solo lelo to bandi première volume ya émission na biso temps de la fin to ambi mopa ya monene nde to kobeta na epenza lisolo to kokota na mozindo na likambo etali temps de la fin nde bandeko bomo mesano bovanda bolanda temps de la fin elingi koloba nini révélation Kimbangu akei kokundola tolanda mbote ndeko mbote papa bandeko bazali kotala on émission na biso ya révélation Kimbangu balingi baeba ozali nani. Merci na kombo tata mwana pe tata molimo santu ngai babengi nga na kombo papa Chris Kuswinga diangenda na vandi na komini ya Ngaba naza mundimi na kati na lingomba ya tata molimo mosantu. Merci beaucoup papa Chris ezali esembo na biso ko ya mbao na kati émission na biso révélation Kimbangu mokolo mwa lelo lelo toyeko traiter thème na biso ya mokolo mwa lelo temps de la fin. Temps de la fin ezali na lopoto papa Chris bandeko bazali kotala biso est-ce que bakoyi koyeba temps de la fin elingi koloba nini? Merci mingi matondo papa Moïse. Temps de la fin ndenge moko osili kolimbola eza na lopoto kasi soki to convertir ango na lingala ngai na yo esengeli toyeba ete temps de la fin elingi koloba tangu ya suka bangonga ya suka. Donc na kati na tangu ya suka wana bandeko batata ba mama o bazolanda biso na ngonga oyo esengeli bayeba ete tangu ya suka eza fin du monde te. Temps de la fin eza juste moment oyo ba oyo babetaka bale bakokaki kobenga ngo temps additionnel oyo nzambe asili kobakisa na kati na ba temps oye akoki kosala po ete asekue mokili na kati na temps wana tobengi yango temps ya suka temps de la fin. Voilà papa Chris bandeko bayoki explication na yo ndenge opesi par rapport ya likambo etali temps de la fin. Mais maman na likambo evandisi biso awa ezali différence nini ezali entre liwa ya moto pe temps de la fin oyo tozali kolobela lelo. Matondo mingi papa différence eza muneni makasi. Ngai na bonzoto tokai kolimbola likambo yango te. Kasi tozonga un peu simate kasi liboso to ke liboso totuna ye moko tata mokonzi ya bule nzambe molimo mosantu soki tangu ya temps de la fin na liwa différence ezali nini. Toko tuna bandeko banso bazolanda biso na ngonga oyo bafongola mukanda
pe batanga na mukanda ya Daniel chapitre 8 verset 19. Daniel chapitre 8 verset 19. Tata kuna tozomona Nzambe molimo mosantu azolakisa Daniel ete Daniel na bengi yo na fongoli yo misu na fongoli matoi pona kwa kotalisa yo tangu ya suka eza nini bangonga ya suka eza nini nde na kati na mukanda wana tokomona ete Nzambe azolimbola explication o azopesa entre temps de la fin pe liwa kasi soki to répondre directement na mutuna oyo osili kotuna biso papa Moïse to ko répondre boye liwa na bonzoto boye tomoni yango séparation ya corps et âme mutu azo expiré azo bimisa azo séparer molimo pe na nzoto soki mutu yambo mutu abotama addition esalemaka entre molimo na nzoto nde tobengi yango naissance ya mutu mukolo oyo mutu azo kufa nde asalaka expiration séparation entre molimo na nzoto nde tobengi yango liwa kasi tangu ya suka oyo tobengi temps de la fin na liwa eza ndenge moko te mutu oyo azokufa ake kopema ezala asalelaki tata Nzambe ezala asalelaki moyini satana na tangu oyo eponami ete ye asila ko expire akabola nzoto na molimo azokende kopema. Or temps de la fin elobamaki wuta kala na mwana na Nzambe Jésus-Christ de Nazareth na ekeke na l'an 0 epa ya ba Yuda ete na tangu wana bino bokomona ngo te bino ba 12 apôtres na nga tango nga na yebisi bino na temps de la fin wana bino bokomona ngo te kasi Jean na ba Jacques ba apôtres nyonso batunaki ye ekomona na siko na ekeke nini Nzambe nini akoconduire biso po toyeba ete tokomi na tango ya suka pamba te biso esengeli tomona tango ya suka wana po ete toperce na royaume na yo ya likolo. Réponse na ye oyo azongiselaki bango bino bokomona ngo te bana na bino bokomona ngo te progéniture na bino nde bokomona ngo. Papa Moïse c'est vrai lelo oyo mutu azoconduire temps de la fin mutu azodirige mutu azoloba kati na batu eza Nzambe molimo mosantu nde na ntina wana mutu soki akufi ezala bango na boyei ya nkolo Yesu ba oyo bavivaki na ye bakufaki kine lelo baza ezala biso yo na ngai tozomona temps de la fin ya lelo mikolo ya suka tozo vivre kasi yo na ngai lelo lobi to expire to kaboli nzoto na molimo to vivre déjà temps de la fin mais to kesi ko na temps na ngonga to bengi na temps ya repos eza lokola joueur abeti bale abeti ndembo akomi na temps moko boye akoki lisu te mutoke bimi akoki lisu ko ki mambangu te arbitre tomboli musape ba bimisi yende ba changer donc liwa na temps de la fin nikoloba temps de la fin to comme na temps additionnaire kasi joueur alembi arbitre azali banda to Nzambe oyo biso moko to yebi asili ko remplacer ye amoni souffrance oyo ye a sali kuna na kati na terrain a vivre kuna na kati na terrain ko kimaka bambangu ko botela babale ne alembi tata Nzambe a conduire ye pour être akwa ko récupérer ye avant de saina on libanda pour être akwa ko choisir lisu mususu atinda ye na mokili entre autres azela ngonga oyo ya suka oyo bango moko banzambe bayebi po ete bakwa kokata likambo sengo na ba oyo bapeto mena motima pamba te bango ka bakomona nzambe eyo na ngai mundi ma papa Simo Kimbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi et le visa. Est-ce que vous allez kobongisa kama kama yo penza juste ndenge ya senga ka soko tozala kobongisa ka ndenge ezala kosenga na biso nde vraiment kozala na biso senga kasi soko bolingo bozali te ozala ka unayo mutami be kote ndenge pe kosala kana yo misala te izana yo pass nye sikawa ya solo ndenge tozala kulubilaka malamu nde tozala bandimi ya solo tozala le vrai chrétien oyo akobomaka bato te oyo akenda koyiba kabelo kabaninga te
mibeko mizali mibeko malamu nde totosa yango tokani topesa ndakisa ete solo tozali bandimi totungi mbuka mbala na mbala tokanisi oyo nazali kosala kawa mutu moko azali komona ngai te obumbani et pourtant témoin na yo azali oyo azali kusurveiller yo nuit et jour ozala kolala ozana katre bilanga ozala isika dini ye azali présent. Papa Chris osili koloba tango zolo bolobi nzambe molimo santo bandeko bazali na posa kotala baza kotala biso sikoyo est-ce que bakoyi koyebani molimo mosantu nzambe molimo mosantu tango zolo belingo lakiseke nzambe ngo penza za mutu pe bozalaka naye inge tata ouais. Alors bandeko baza na posa koyeba nzambe yango oyo azali garant ya temps de la fin yango kombo na inani. Merci matondo mingi papa nzambe wana mojalisi ya likolo pese maître ya temps pe ya circonstance ye azana bonzoto pamba te nzambe azalaka mutu kati na batu nzambe aza molimo kati na milimo nzambe aza partout kasi patron oyo ngana tozo tovandeli awa oyo sili kotuna nga motuna wana po ete bandeko bakwa koyeba bakwa kolanda explication bakwa koyeba nzambe yango oyo alati nzoto loposo ya mutu kombo na ye nani papa na Daniel kuna nzambe azo yebisa deja azo sonde Daniel kombo ya nzambe wana pamba te biso yo toyebi ete banzambe baza misatu kati na nzambe moko Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit bango nyonso nzambe moko na kati na Bible tomoni ete Bible ekabolami na biteni mibale toza na Ancien Testament toza na Nouveau Testament. Papa Moïse bandeko babeta na mabaku te na bobimisise te oyo pamba te Ancien Testament kuna tomoni reine ya nzambe tata Dieu le Père oyo akitaki alati nzoto avandi na batu yende mukagidaki ekeke wana bakomeli yango Ancien Testament ba livre nyonso ya Ancien Testament kasi batu na mokili bayebaki ete ndenge lelo ngana tovandi atozoyeba nzambe molimo mosantu te kuna soki totangi na mukanda na Genèse soki totangi na mukanda na Genèse chapitre 14 verset 18 babengi ye Melchisedek ye wana tata kisolokele lukelo Charles Daniel mwana ya yambo ya tata Simon Kimbangu asila ikotambwisa ekeke wana akomiti na suka po ete akwa kolakisa bonzambe na ye Melchisedek na Genèse chapitre 14 verset 18 abotama te akufa te toye na Nouveau Testament tobandi yango na Matthieu tina Apocalypse kuna tozoya komona mama Marie de Magdala na mama Joseph na papa Joseph plutôt bazosila kobengela biso les princes de la paix les rédempteurs Jésus-Christ de Nazareth fils unique ya nzambe asila kokita avandana batu a sauvé batu na Nouveau Testament kasi na Troisième Testament oyo kosila kobakisama na Biblia nde totangi ye tata révélation exacte pamba te tata molimo mosantu nzambe na biso abeta katolo alobaka ngo mokili oyo na kati na Bible kuna basuteraki biloko ebele kuna na kati na Bible pamba te loposo mondele alingaka makambo eza focalisé fondé na poso moyindo te Bible ezaka kokoka te nde tokoya kokokisa ngo na ekeke oyo yo na ngai tovandeli bana ya tata molimo mosantu oyo mindele bayindo ebele kati na biso tozofinga ye tozoyeba ye te kuna tomoni na Jean chapitre 14 verset 15 nzambe deuxième Dieu le Fils azoyebisa ba apôtre ngai esengeli na kabola nzote pe molimo na zonga na bokonzi na ngai likolo kasi bobondela makasi po ete na kwa kosengela bino epa ya tata atindela bino molobeli mosusu nzambe mosusu
révélateur oyo akoki korevele bino makambo oyo ekokai koya mpe oyo eleka mpe oyo boza nango kati na mokili na lelo ye akovanda na bino libela na libela nde biso bakimbangiste toyebi ye malamu tata Simon Kimbangu kiangani ye azalaki azali mpe akozala libela na azali kaka molimo mosantu ya bino bakimbangiste papa Kristo azali molimo mosantu mokili mobimba. Merci papa Moïse. Molimo mosantu nzambe aponaka libota te, nzambe aponaka mutu te, nzambe aza pona biso banso pamba te na 1952 abimeli ba relégué na ye na mboka loa ayebisi bango nkolo yuso apesi nga mokili mobimba tous les 4 coins du monde, tous les 5 continents du monde ayebisi ngai Kimbangu tambwisa yango. C'est total na révélation est-ce qu'il y a pona ke nkolo yuso ayebisa ki ye Kimbangu tambwisa ba kimbangiste te. Kimbangu tambwisa ba loposo moyindo te. Kasi ayebisa ki ye Kimbangu tambwisa mokili. Mokili mobimba eloba liloba moko. Mokili mobimba ezala na bokonzi moko. Nzambe se moko. Nzambe wana bokonzi nguya pe epesa melio Simon Kimbangu. Ezali esengo ya ngai ko partager na au plateau moko ya émission na biso mokolo molelo papa Christ ozali ko continuer toujours na thème na biso au tolobi temps de la fin. Bakimbangiste. Est-ce que bakimbangiste veut baser la temps de la fin? Esengo mingi na koyoka question wana pe toko limbola yango malamu penza. Bakimbangiste c'est vrai papa soko longoli na kombo bakimbangiste wana to moni bango baza ba être humain. Qui dit être humain to moni baza na nzoto mai pe makila. Biso to tangi na mukanda na biso na mukanda ya Matthieu toujours so to tangi na mukanda ya Matthieu chapitre 24 to bandi na verset 4 ti to kosukisa na verset 14 to moni nzambe ya mibale Jésus Christ na ekeke na ye oyo ayaki na bokonzi na ye pa ya bayuda azobisanga bango boye bino tango ya suka to temps de la fin oyo biso tobengi na lopoto lelo bokomona ngo na bilembo apesi bango bilembo na Matthieu chapitre 24 verset 4 à 14 kasi po ete bokwa kolonga bokwa kobika na tango wana bozwi Matthieu chapitre 24 14 tina 20 papa Moïse kuna tozomona azo englober batu nyonso. C'est ce qui veut dire te répondre indirectement à la question. Mais si tu réponds directement à la question, tu as biso bakimbangiste, bandeko catholique, bandeko musulman, bandeko islam, bandeko nyonso bipa nyonso to vandi, mutu akorai ko échapper na temps de la fin papa Moïse azate. D'où biso na bango ensemble toza peut tozo vivre temps de la fin. Moment on est frappé biso nyonso en général papa. Ezali esengo mingi bandeko bazali kolanda biso, je crois que bazali ko comprendre nini o tozali kolobela sika oyo. Mais question moko elinga tant tozali ko solola papa Chris temps de la fin. Mais to moni na temps de la fin yango selon doctrine kimbangiste tata Simon Kimbangu moleo mosantu aboti bana misato wana bobengi bango nzambe tata nzambe mwana nzambe moleo mosantu. Pona nini banzambe misato bakiti baye kovanda kaka na mikolo ya suka ezali pona nini? Pe expliquer biso pourquoi kaka banzambe misato bakokita bakolata loposo mosusu te bakoya kaka kolata loposo na biso bato baye. Merci papa. Merci na bandeko baza kolanda biso pona ko limbo la question wana. C'est vrai, to moni yango na Ancien Testament Nzambe akeli tata Adam, akeli maman Ève, basali progéniture na bango. Soki totangi malamu na mukanda na Genèse kuna tozomona ndenge nini tata Adam na maman Ève ba désobéissaki na oyo Nzambe apesaki bango comme commandement. Nde Nzambe asila ko expliquer bango kati na jardin d'Éden. Na bobengani bango na kati na jardin d'Éden. Libanda ya jardin d'Éden
bakobaki kobota basalaki bafoyer na bango bazobota toye komona baboti Esaü baboti Jacob baboti Abel na Caïn bango wana nyonso ba Noé banani nani baye libanda ya jardin d'Eden yambo ete nzambe ekoka kokita kati na mutu nzambe aponaki mabota mibale tokotanga wana mkanda na Genèse na libota ya papa Isaac na mwasi na ye tata nzambe asila kopona ete mama ya mwasi ya tata Isaac kwa kobota bana mibale na kati na libota ya tata Isaac azopona mabota mibale libota ya bayindo pe libota ya mindele na kati na révélation to vision oyo nzambe azopesa na mwasi ya tata Isaac azoyebisa ye ngai nzambe na kozala conducteur pe na kobatela libota oyo mwana oyo akosila kobima libota ya mondele ngai nzambe na kozala na ye na ndimi ye na lingi ye moto moindo te papa Moïse nde tozomona bokonzi bénédiction nyonso ekendaki pa ya mindele na kati na Nouveau Testament entrée ya Nouveau Testament deuxième vie pamba te nzambe amonaki ete mokili ebebi bato basuyuki bato bazali kovanda lisusu comme il faut te mokili eza koningana mabota bazolela nzambe atali il faut atinda mutu moko boye o bakopesa ye titre ya sauveur papa Moïse avandisaki gouvernement céleste atuli bango nani o akokita kuna na se na mokili kwa kovandisa ata lisu kimia atangisa makila bana na ngala kwa récupérer bango mutu moko abimaki te jusqu'à ce que fils unique ya tata nzambe Jésus Christ asila ekondima pe akiti soki tozongi na mukanda na biso oyo kuna tata nzambe azopona libota mindele ezoya ko se matérialiser na promesse oyo nzambe azosala kati na bana na ye akotindela bango lisusu mobikisi sauveur na kati na ba prophétie oyo tata Esaïe tata Jérémie ba prophète na biso atango akala basila ko prophétiser Yesu Kristo asili ko bota masiko na libota ya mindele comprenez ça pona nini pamba te nzambe asile kopona bango uta kuna nga na poni bango na kozala na bango na kobatela bango na kopambola bango nzambe asili kokita kati na bango asali na bango mais qu'est-ce qui pousse Dieu aujourd'hui akwa koya na loposo na biso akwa kobota makati na biso akwa kobenga manzambe na biso ekeke wana kuna bafingi ye amilakisi amibilisi kati na bango kasi bandimi ete asali mayemanso akokosala po ete aningisa mokili na ntango wana po ete bato bakwa kondima ye kasi bandimi ete tata Moïse babaki ye na ekulusu bafingi ye ayebisi bango moma na nga kokufa ekoki po ete bondima ta demi quart ya bonzambe na ngai na kokufa nsima mikolo misato na kosekwa tata Moïse asalaki yango lokola ezaki volonté na ye moko nzambe akufaki nsima mikolo misato asekwi kasi loposo moyindo bandimi ye toujours pas bandimi ye kaka te pamba te mokonzi na bango gouverneur afinanse kati na basoda oyo bazaki kobatela corps ya Jésus po ete aloba na bango soki baye batuni bino eske mutu wana asekwi bobomba secret boloba ete asekwaki te bato na ye baya koyiba nzoto na ye ntango biso tozalaki ya kolala ingratitude lofundu ntango basalaki likambo ndenge wana nde nzambe aya koyebisa bango ete mutu oyo nga na kotinda nzambe oyo aza nsima na ngai akobotama lisu na bino te pamba te nasali mayemanso po ete bino loposo mondele boka kondima ngai kasi bondimi na nga te nde kati na bino libota na bino libanga moko ekotikala lisusu likola mo libanga mosusu te kobanda na ndaku na bino ya nzambe baprofete nyonso basage badocteur batu nyonso bapasteur batu nyonso oyo yanga na kolongola bango na libota na bino na kotinda bango na libota mosusu papa Moïse chose grave
Nzambe papa Dieu le fils Jésus-Christ de Nazareth azolo bakula na libota wana bakovanda lokwa baba te kasi na kotinda bango kuna poete bako kobota lisusu mbuma bako kobota fruit oyo ya bien oyo mokili mobimba bakondima sikobo Nzambe na ngai pamba te bino bobo ya kingai nde tala ndenge nini Nzambe azosala transfiguration azolonga na libota ya Esaú azolonga plutôt na libota ya Jacob azokota na libota ya Esaú yanga na yo nde tozomona na 1887 le 12 septembre ezaki mukolo ya misatu mercredi bokiti ya tata molimo mosantu asili kokita kati na yo kati na ngai continent africain na mboka ya Zaïre tata molimo mosantu après tata molimo mosantu na kokita na ya boti bana misato bobengi bango Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe molimo mosantu. C'est vrai. Question na ngai. Merci. Pourquoi banzambe misato baye ko tomber kaka na temps ya suka bango misato bakiti esengaki bango misato faki bakita kaka. Merci papa Moïse na ekeke wana kolinga Nzambe ezalaki te na ekeke ya Jésus Christ balingaki ete soki akiti seki banzambe na ntango wana mbelelelonga na otozate nde Nzambe azosila kopona na ekeke ya mine na bokiti ya molimo mosantu Nzambe asila pe kokitisa banzambe diku pamba te soki tozongi na loi de la nature nkosi abotaka mwana nkosi punda abotaka punda soso abotaka soso jamais au grand jamais ngombe akoki kobota taba langage to maloba mikolo kasi soki tolimboli yango Nzambe jamais akoki kobota mutu ordinaire lokola nga na yo Nzambe solo se solo abotaka Nzambe nde tomoni aye kokitisela biso tata kisolokele lukelo Charles Daniel tata dialunga na kiangani Salomon Paul tata diangenda kuntima Joseph. J'étais né, on m'appelait un ange. Pourquoi un ange? Même vous, même n'importe qui. Quand un enfant est né, on l'appelle ange. Eh bien, quand j'aurai terminé mon passage ici-bas, je pense bien que je partirai tout au tête haute. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour plaire à mon Dieu qui m'a mis au monde. Donc je partirai aussi de notre côté vivant. C'est-à-dire que les gens ne donnent pas une fausse interprétation. Ils vont dire, ah, peut-être tu ne vas pas mourir. Non! Je vais mourir matériellement, mais spirituellement, je vais rentrer vraiment dans cette position spirituelle que j'ai longuement préparée. Je suis dans ma 73e année, mais tout le temps que je suis resté en vie, je me suis démené pour plaire à mon Dieu. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas de péché, mais je me prépare jour et nuit pour essayer de plaire à mon Dieu. Donc quand je vais partir, je vais rentrer vivant. Banzambe misatu bakiti. Papa, mystère caché à bakiti banzambe katina biso zanini. Kuna nkolo iso bisi bango na kolongola bokonzo na sili kopesa katina bino. Na kopesa ngo na libota mosusu. Kasi kototo mo libota ngo o sili kotindela biso tata Simoni Kimbangu o ya liputa. Mission na ye. Bolai na yango esengela kiete bakanga ye. Batia ye na prison a séparé molimo na ye na nzoto na ye. Po eta kwa ko kita lisusu na nzoto mosusu. Tomoni yango ete soki akitiseli banzambe te alingaki asala lisusu deuxième kobota mana ete incarnation na ye alingaka asala ngo te. Ndete monte bakangi ye atei kote wana nyonso ba souffrance wana nyonso amonaki ba memie na mboka oyo biso moko biso yona ngai to na Lubumbashi kuna nde salaki 30 ans de prison ba emprisonné 30 ans de prison asili sikoyo ko expirer akaboli nzoto pe molimo na ye.
tata Simon Kimbangu ya liputa po tete ndima ye lelonga na yo asalaki abotamaki lisumba la mibale incarnation ayebisi ba mindele na kokufa kasi na kopola te akufaki c'est vrai babimisi biloko kati biloko bapanzie libum biloko kati ezate bapanzie mutu biloko mutu ezate chose grave kine lolo nzambe na biso apola te kino lelo nzambe na biso azo vivre lokola mutu oyo azo vivre na bon moi nde tozosila komona na 1914 bandeko na biso batémoin de Jéhovah babimisi yango na mukanda na bango na réveillez-vous numéro nango na bosani su na mutu basili koloba na réveillez-vous na kati na réveillez-vous na bango na bazoloba soki totali na basindi temps oyo mwana nzamba pesaki biso to calculer yango to moni ete bokonzi ya nzambe ekokita na 1914 début ya bokonzi ya nzambe ekokita nde na 1914 wana selon bango basali analyse sanke bayebaki na 1914 nzambe molimo mosantu azobelela tata na ye asila kokita kati na mokili oyo bato baza nde biso na doctrine na biso kimbangiste tosali baanalyse wana na bonzoto te kasi na molimo ye moko mpe asili koexplike biso 1914 abeleli tata na ye akiti un certain 14 février 1914 nde tomoni papa diangienda te papa kisolokele abotami nde na kobotama na ye po ete akoka kotalisa différence entre naissance ya homme ordinaire na naissance na ye nzambe a éclaté première guerre mondiale a yambo ebandaki na 1914 mokili mobimbe ninganaki pamba te mutu oyo aza na bonzoto kasi aza na bonzambe kati na ye abotami aniati mabele oyo eza ya masumu ebeba na boniati mabele na ye papa nde toye komona mokili ningani ya mibale abotami mokili ezokobaka koningana kasi na province na ye to na district na ye toye komona sekuima ya mabaladini oyo ekitaka nanu te avant ye abotama eye kokita sikoyo po tobelela ye molimo mosantu po tobelela ye le prince de la paix po tobelela ye nzambe ya 4e génération papa diangienda kuti masili kobotemela biso na 1918 tomoni kimi ekoti asese guerre apesi kimia lelo nga na yo tobengi papa Simon Kimbangu Kianga lelo ngai na yo tobengi papa Simon Kimbangu Kianga soki to comprendre malamu nyonso expliquer biso kokita ya banzambe misato kati na mokili ezali mpona kotia kimia wala émission na biso ezokende na suka papa Chris motuna moko kaka na ngina tuna yo concernant kaka sujet na biso ya temps de la fin na kota la mokili lelo est-ce que bilembo biblia elobaki qui est tango mokili okoma na suka bilembo kolakisama na ba observation na yo moko personnel bilembo yango déjà ebandi kolakisa makati na mokili. Merci papa. Bibliquement parlant, Matthieu chapitre 24 verset 4 et 14, tomoni bilembo ya tango ya suka ya temps de la fin. Ndena kati na bilembo wana tokotanga Jésus yebisa biso soki bokomi na tango yango wana po ete boka ko discerner ete tokomi na tango yango to tokomi na tango yango te. Voilà bilembo principal oyo bino boko osila komona na ekeke oyo temps de la fin et ko s'annoncer. Ba séduction, ba ko séduire bino, ba mauvais prophétie, ba mauvais pasteur, ba mauvais encadreur. Ba ko ya na mokili, ba ko te liloba na ngai me na bosolo te na lokuta. Ba ko zala batinda mi ya moinisata na kasi ba ko lata évangile na nzoto. Tata Moïse yango tozomona lelo. Le cas venu moko to mibale église mankaka te église eza. Aveni moko na 37 parcelles, 37 églises. Avenue moko, 2 directions, 42 églises. Nde tozomona ete na kati na ba église wana. Ba oyo tata nzambe na ekeke wana yebisaki biso bazangi te. Nde elemba mibale azwa ko yebisa biso bitumba, guerre. Mabota na mabota bakobunda. Frère contre frère, sœur contre sœur, papa na maman, papa na mwana. Lelo oyo est-ce que makambo nzambe molimo nzambe Dieu le fils ebisa ki biso Jésus Christ est-ce que kokisa mité bitumba zo mona kati na biso te de la réponse to koloba ete eza ndeso te ndimi ete eza cela veut dire
tango yango ya suka yango oyo tozovivre tata Moïse na bilemo mosusu oyo tokiti azoyebisa biso nzala ekozala kati na bino lelo oyo tozomona libota ezolia mbala moko na journée moko chose grave et libota mosusu lipa moko bazokabola bango nyonso journée eleki et c'est vrai directement wana tokondima ete eza bilembo oyo ya tango ya suka oyo tata nzambe na tango wana inspiraki na kati na mwana na ye matondo mingi papa Chris ezaki esengo mpona biso koyamba yo na émission na biso révélation kimbangu tokosignale ete ezali mbala ya suka te po tokokontinue thème na biso ya temps de la fin pamba te makambo ezali ebele oyo il faut to découvrir yango na kati ya solo bato bazali kolanda biso ba comprendre ke bilembo yango oyo nkolo esolobaka tozali komona yango enimera yango bato bazali kolala balamuka liloba na oyo ya suka na kati ya émission ya mokolo malelo. Merci papa Moïse liloba na nga ya suka ekozala na kotuna siko nzambe papa Simon Kimbangu kianga nalobela bato oyo bazolanda ngai nalobela papa oyo avandi liboso na nga nini mpona likambo oyo to teme oyo tovandeli awa nde na réponse to eyano oyo ya kopesa ngai akoyebisa ngai tozala souple nde liloba na nga ya suka ekozala na Matthieu chapitre 24 toujours verset 14 à 20 nde kuna tozomona Jésus-Christ azoyebisa biso soki tokobokomi na ntango yango ya suka wana oyo ekokomela ye ete pasi ezwi ye libanda ya ndako akoba kaka na mabondeli libanda kasi akanisa bomengone na ndako te tata Moïse esengeli na biso tokanga totingama tata molimo mosantu butu pe moi ye liloba na eza botonga nkamba pamba te soki botongi nkamba te pasi na bino bato bayinde kosila te nde kuna Jésus ayebisi biso soki pasi wana ezwi bino n'importe quelle place bokanisa lisu pase na bino te bokanisa lisu bandeko te kasi bokoba kaka na mabondeli nde liloba na ngai ya suka ekozala kati na mabondeli ntango ya suka tokolonga yango pamba te soki totali ntango ya suka nde tomoni laiswa nde soki tosilisi époque to période oyo tata molimo mosantu akoya kolatisa biso nguya kasi bolati nguya wana ekozala nini bolati nguya wana ekopona banani ekopona ba oyo batingameli bolingo mibeko te mbe misala nde bango nde wana bakolonga. Merci papa Moïse. Papa Chris ezalaki esengo mpona biso koyamba o lelo na émission na biso révélation kimbangu ya solo bandeko balandi émission na biso révélation kimbangu émission na biso ekomi bongo na suka kaka ndenge na kolobaka ntango nyonso lipa ya lokuta ekobonga na kazelo na monoko équipe technique oyo bakompagnie nga mokolo mwa lelo napesi bino bambote mingi papa Roshima Banza papa Christian Mangoyo papa Freddy pe papa Fabio Batukwemi na toni bino botondi bandeko bakusutana ke émission na biso bazali ebele toki kotanga bakombo na bino bansote mama Agrippine papa Hervé totoni bino botondi sans oublier nzambe mpungu ndo voici mo kimbango kiangani biso na bino tokutana mikolo mizali koya soki nzambe tata akoba mokili na moto te matondo mingi.